liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba na kombo ya nzambe ya mpungutelo ndamba nzavelela na kombo ya mawe janangila akonga mongali nyamuloi banza chemaunga mbunga mvidele mukulu wa bankambo bolimbisi muke bandeko bazobenga benga kataki biso line awa bolimbisi lisusu mpona ngonga puisque tobaki todemare 16h mais lokola mwa misala eza ebele mpona manaka ya mama kimpavita tozalaki mwa moke libanda mpona kolukela bandeko basoso tozongi na basoso kala mingi te awa na asinga na vandia na osala life mais baninga bazoko encadrer basoso mpona koprotégeant donc yango epesi biso mwa temps oyo muke oyo eleki plus de 40 minutes mais toza toujours na kati ya ngonga oyo toprometaki 16h par rapport ya chiffre 7 yango yambo tobanda manaka na biso ya mokolo ya lelo tolobi mokolo ya lelo ezalaka mokolo biso tozokumisa bakoko na biso na pasi nyonso bamonaki mpe na lolenge oyo bakanisaki nga na yo mpona tozala bato ya lelo pamba te bango nde babandaki na nzakomba mpe bango nde balakisaki biso nzakomba bango nde balakisaki biso ke bana nzambe kombo ne nzakomba kasi kombo na ye elohimi te bango balakisaki biso bana nzambe kombo ne mvidili mukulu kasi kombo na ye seigneur te bango nde balakisaki biso bana nzambe kombo na ye akonga mongali kasi kombo na ye jehova te kasi tala lolengo tokomi kotelengana pamba te toyambi bakombo oyo biso toyebi badefinition te tolati yango e tokomi kokanisa na croyance na biso ete bakombo wane moto ezobikisa biso yango bakoko balobaki ke soki tozangi bososoli ya koyeba nani oyo abikisaka biso butu mpe moi to mpe banani oyo banyokwamaka mpo na ngai na yo elingi kobake pasi ekobakisama makasi ti tokoyeba bango donc c'est une obligation donc obligation moko ezozela ngai na yo mpona to tracer to mpe to placer bakoko na biso na valeur na bango ya misala nyonso oyo basalaki yango tobayi ke towela te ata togangi o Congo ebonga mais tobi ke Congo ave bonga nous avons plusieurs dossiers à traiter tobosana bakoko na biso tolobelaka bango te toza histoire na bango te bahistoire nyonso eya eza ya occupation pour envahir biso donc biso baafricain tout histoire na biso eza envahi occupation historique seke bamindele basali biso occupation historique bango na baarabe na bachinois babimisi bahistoire na bango me ya biso babombi baintercale biso mpo biso toyeba ya biso te donc bango nde basali bamakambo wana nyonso mpona kotripote mutu mwindu ayeba histoire nete de façon akoma siko kolanda oyo ya bango mpo bango batekelaka yango na mbongo yango bomoi bahistoire tu bozoyekola diego ko adécouvrir la mbouche tifle congo kuna mbongo ezokende ya minerval mais ce que tolobi ke makambo wana déjà nous sommes fatigués tolingi siko to remplacer notre propre programme notre propre mode de vie yango tobai siko ke toyeli bino calendrier de fêtes ya bakoko na biso par rapport chaque peuple aza na tragédie historique na ye bakoko banyokwamaki esengeli sikoyo toclasse badati wana toyeba souffrance nyonso oyo mvulusi kimbango asalaki eza na bafeti na yango mpe eza na balosambo na yango souffrance nyonso mama kimpavita amonaki eza na bapriere na yango eza mpe na makambo na yango donc toye sikoyo na histoire ya koko na koko donc abiso toyende kozongisa mobimba ya histoire de l'homme noir donc toye na livre sacré de l'homme noir babengi yango temo kia kwanza na lifalansa to na français tobengi cahier de charge eza na contenu ya 444 000 livres ekodévoile makambo ya prière mpona motu mwindu ndenge nini baprière no ezalaka baprière na biso eza mamari ya losako te mpo bato ebele bazokamwa biso ntango tozoloba ke mama kimpavita tobeleli yo na nguya ya nzakomba bato babi ome kimpavita azalika mutu lokola biso biso lobi bongo mari ya losako bino bosamela mari ya losako tondi grâce mokonzi azali nao ti bokomisi ye mama ya nzambe bosali blasphème bomiloki elingi kobaka bachrétien bakopambwama te pamba te makambo tu baosala eza contre nzambe bapaster bazopambola nzambe nzambe na bango bachrétien mpo bango bayebi nzambe bakoko te malgré bazolinga siko batia bongo ya mutu mwindu na traumatisme mpona koyebisa biso yezu aza nzakomba
tobi lokuta na bino Yesu akoza nzakomba te po principe na caractère ya Yesu na nzakomba eza deux principes différents. Principe ya nzakomba alobaki toyeba bosembo liloba oya bandaki na ngona bakoko na biso. Bosembo ane yaki na misala ya kubongisa mokili ya ko dévorer zamba. Pona lelo bamboke bota maseke mokili bandaka na zamba mais yambo to banda manaka biso mokola lelo ya fête du miel 313e édition ya mama Kimpavita zaina biso na bomo ebwa seko tolobi ke fête ya le 2 juillet et la accompagné na deux fêtes ya début ya autre zoko benga lokwa le 26 juin na le 29 juin. To uti ko sa lo sambo à 3 jours banda le 26 juin to benga ki yango fête ya credo. To pe fête ya likabo to sala ki pe prière nango abengi prière ya likabo. Asi ba membre nyonso mutamtazwa ki prière na na email. Et prière pe ya lelo to kabola déjà membre nyonso azana yango. Et prière pe ya le 2 juillet to bengi yango revenu ya bénédiction. To bengi makamna biso tout ebunga te ezali. Puisque bakoko na bakoko babundaki bitumbo oyo mutu na mutu achaki matambe ya elembo oyo ko indike ngana yo nzela ni to senge to tambola pona tokuta na bolamu ya bomoto na biso. Liloba ya Nzambe bomo ya seko, liloba ya Nzambe bomo ya se. Sala liloba ya Nzambe akina peve ya Kongo, liloba ya Nzambe akina peve ya Kongo. Bilenge boya boya ba mama boya moya. Sala bilenge boya koyoka bwanye uti na Nzambe, boya koyoka bwanye uti na Nzambe. Nzambe atindaki mbangu na batata bapesi Nzambe mokongolelwa ye na bilenge mangongele sengo na motema. Lelo ye na ba message sengo na motema. Matondo na bakoko sengo na motema. Tokumisa kanzambe sengo na motema. Nzambe ampungu tulendo sengo na motema. Maweja nangila sengo na motema. Nyamolo ibanza sengo na motema. Vidi mukulu wa bankambwa sengo na motema. Olenku munza komba sengo na motema. Elingo lo bagepona ngano tobikisama esengeli to sa la reconnaissance ya tragédie to ya ba parcours nyonso o bakoko na biso basaelaki bakoko to lo bakoko ya bonzambe to lo ba deja ke mutu akufaka na ete ndenge ba chrétien bazo kosa bino ke mutu so akufi akelo la te biso to za batu mais avant to za la batu to utaki na ba monde spirituel ya Nzambe. Monde spirituel ya Nzambe wana to bengi yango planète bleue. Et planète bleue wana azana ba directive na na ba siège ebele. Azana ba directive na mususu ba siège ne mususu na ba mai. Ba siège ne mususu na ba sanza. Ba siège ne mususu ezali na kata moi. Esprit ezali. Ba siège ne mususu na kata mupepe, esprit zo tambwa na kata mupepe. To lo ba déjà que l'esprit est à moi mon pépé, bangonde bazo ko sa fréquence pour na téléphone fonctionner. Mais na combinaison na ba élément naturel le roi cuivre. Dans ce cuivre azate mon pépé wana ako tambola malamu te. Selon logique des affaires onzamba sala, ce que yo africain lingo yeba cuivre te. Yo linga mundela zuya kia selo chaînette ya horizon ngenga tango yeye yo komi ko bomela yango batu po ozwa ka chaînette wana nzoka or na yo moko eza yo isengeli congolais tout azana or na ena ndako ya britinan puisque ça magnétique siko babiloko na tout ba mindele ba reta mutu mwinda ko ozana babiloko wana te bango bazwa ngo bakenda na ngo batia ngo kuna bomona yango na poto musu batia na ba vitrine yo moko mkona ngo ozana to simbate donc ba stocka ba sala ba stockage ya babiloko na biso ba matière premier biloko ndenge na ndenge. Et kenda kuna lelo basala ba déformation historique ba comment le ba ko bango pe bazana ba or nzoka biloko mususu ba yibi epa ya batu bango kuna eza désert bazana biloko ebelete malgré ça biloko eza kana désert na pas na biso na tropique
Ezate par rapport il y a réalité nzamba tchakito il y a atmosphère to pe ya ba mabele mais biloko belé ba yibi en Afrique ba ke ba che ba base kuna ba komo ko sabiso ke ba ngonde baza première na boye ba ngonde baza na boye donc eza ba réserve volée daté longtemps avant ngana auto ya na mokili oyo bazwaka da ba biloko na ba 1500 na ba 1600 bazozwa biloko 1700 bazozwa biloko 1800 bazozwa biloko donc ba yibi biso pendant 512 ans ou 513 ans. Pour comme ce qu'on a 2019. Mais de l'obi, maman Koko Nzinga, ou appelle ça mboka na biso Congo, na le 17 décembre, premier siècle, première année de notre ère Bantou, il y a commencement du monde. Alors, que Congo, wana, ezali libanga, muta okabolango azate. Pe libanga wana ebandaka kobota ata bino boyibi pendant 500 ans. Na parcours wana pe 500 ans biloko ezobota o ezozelanga na yo. Boto sa nango misala. Donc mutu akufaka te lokwa toutaka na ba monde spirituel toza ba esprit tolati banzoto poso nzoto o ezaka enveloppe mais na kati na yango nde mabombani ya Nzambe evandi. Na kati na ngonde Nzambe azotambola na biso elongo na kati ya poso oyo donc poso soki mutu akufi poso kopola me okoma mabele te poussière nzoto mutu ezali matière première dominante puisque ezo travailler ezana ba énergie banganga bazana ngona bandako ba osala na misala ndenge na ndenge to beba koko na biso pe akala o bazaka na bonzambe baziyebaka ba secret ya makambo etali poussière nzoto mutu mais ba travailler ki na yango positif. C'est que tu as un négatif, na positif. Négatif, c'est ça. Bateau va travailler avec Kindoki. Donc, Kindoki, c'est la technologie, il y a négativité. Contre Nzambe. Pour avoir accès à Katabilo, quand Nzambe a fait ça, bisoto. Et bien, qui s'abiso. On se dit, bakisi, makambo. Topé, contredire logique des affaires, oyo. Nzambe, il y a bakoko a fait ça qui, pour nato sepelana elongo. Nzambe mpungu watu zola watu fela kimbangu mvuluzi. Nzambe mpungu watu zola watu fela kimbangu mvuluzi. Bamama ludimbe ludimba kweno beno ba pansona ho lutomba zoza yavo kimbangu kaka. Onvukisi na biso baindo. Nzambe nangu ya Nzambe bolingo motinda mubikisi kimbangu. Yande Nzambe otonda bolingo motinda mubikisi kimbangu. Basobo yoka bandeko toyoka biso bansolele. Toyeba yango ete kimbangu kaka. Mobikisi na biso baindo. Nzambe nangu ya tonda bolingo motinda mobikisi kimbangu. Yande Nzambe bolingo motinda mobikisi kimbangu. Bandeko toyoka bandeko toyoka biso ba tokolonga kaka toyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo tolobi kimbangu nde mvuluzi ya baindo banso ya mokili mobimba pe ya mokili mobimba. Donc na monde entier toaka na Messie Sauveur moko ye wande kimbangu siko ba mindele bazwi histoire ya Messie Sauveur wana na ba archive topé Ancien Testament de l'homme noir. Bakenda na yango c'est que ba confisquaki na ba mikanda na biso po bakuta ba koko na biso ba misu bazaki na ba secret ya ba rouleau ya papyrus ba rouleau ya ba papier ndela kanga en Afrique akenda na yango ezana ba écriture ezana ba makambu na kati ezana ba histoire ezana promesse nini o Nzambe abandaki ko promettre ba koko na biso ezana ba prophétie ya ba koko na ba koko depuis notre début so ndela zo ngwa bomba yango. Aye soit comment travailler kuna na kati puisque azwaka sikoyo bato bazali na ba connaissance ba mikanda wana amemi bango kuna na colonisation esclavagisme
kuna bango ba dévoiler ba secret ya ba makambo eza kuna après ba éliminer bango ya tika isko na makambo ana a changer siko makambo ba identifier place ako ka bongo ya che Jean place ako Ilunga ya che Mache place koko boye bango bazo changer kaka mais biso siko to bike to ye poto zongisa nyos tout to ye ba place obo chaki Jean to ye ba mukolo makambo eza nani place obo che Jésus to bi Jésus azakate aze kieko ezande kimbango place obo che o to zoko benga lokola Seigneur biso lobi Seigneur azalakate to zalinde na o to zoko benga lokola nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela bamsu alobi o te maome biso lobi makambo ya maome biso to koyi kondima yango te puisque nzambe bandimisaka batu te ondimisa batu nzambe azali po na biso nyonso kasi batu na batu bakosalela ye na lolenge na bango toza na posa te ke batu mosusu baya koensegne biso ke o te nzambe moko azalaka na asi forme na ye po sambela ye fo betaka mutu na mabele boye biso bite pratique ya bakoko na biso bayebaki yango te donc tozolobela nzambe ya bakoko par rapport ya bapratique ya batu na batu po musulman ye na pratique ya bakoko na ye ya bazi malgré baza bana nkasi na biso abio mpo na osambe ya nzambe fo obetaka mutu na mabele e osambela 5 fois par jour chrétien pa ye albi te mpo na osambe ya nzambe liloba ya nzambe bomwa seko oyo bakoko na biso kotikala seko bolimbisi so bozomona ezokatakata elingo bake baninga mpe bazobenga na niveau ya Kinshasa mpona kosouete biso to répondre mais totalisi kuna mpe ke awa toza occupé par rapport ya manaka ya mokolo ya lelo feti ya suivi 313e édition soki tolingani na kombwa kimpavita tokomona nzela tolingana na kombwa bakoko ya baindo tolingana na kombwa bakoko ya baindo soki tolingani na kombwa mvuluzi kimbangu tokomona nguya tolingana na kombwa bakoko ya baindo tolingana na kombo ya chema unga soki tolingani na kombwa mvidi mukulu tokomona nguya tolingana na kombwa bakoko ya baindo tolingana na kombo ya nyamolo soki tolingani na kombwa olenkumu tokomona nguya tolingana na kombwa bakoko ya baindo tolingana na kombo ya onya shongo soki tolingana na kombo bakoko na biso nde tokomona nzela kasi soki tozoluka bolingo ya bakoko bapaya rien ne marchera pamba te bazalaki na bolingo te envers biso balingaki bolamu na ngai na yo te baforce biso vie bafaire disperser biso kasi pasi nyonso bakoko bandimaki komona ezalaki mpona baprotéger amour wana même si tokopanzana toyeba Haïti Guadeloupe Amérique bipai na bipai mais garantie d'amour wana yango nde bakoko batiaki matambe ya koloba ete ata bobomi biso ata bodisperse biso kasi trace ya mobimba ya bomoto na biso ekokufa te esengeli totya bilembo na nzela na mai na bamabanga bilembo ezali oyo batikaki oyo ekoindike nga na yo chemin mpona to atteindre accomplissement ya bilaka bakoko na biso kilumbu kwiza mpe vakongo banani bamona yo banda ombe bamona yo kilumbu kwiza mpe vakongo banani bamona yo
bando ambe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona